tout le monde peut éviter Roger Vika Abelaki. Azui moi temps et belé na malade. Tant a beli wana bandi na hôpital de Bachidou na Njili. Tant a longwe wana ba transféré na Galema. Bomona ki boyebi histoire. Oyo toko zonga kusi ba mingi te. Tant Roger Vika mundure to kotika biso. Quelques jours après, tout le monde bongo Maman Olive aye ko se compatir na famille à Roger Vika Munduri. Batumsu ba nous koloba ça li bien maman sociale boye boye. Non, on ne refuse pas. Qui maman sociale. Mais tant que Roger Vika la ki ko bela. Est-ce que les devants ya ko yebata pourquoi artiste en mboka beli boye ça négligé. Maintenant on m'a koufi, tout le monde Maman Olive Lembe accueilli pour soutenir la famille Obakoufeli. Est-ce que Ezali, idéologie n'a pas monté pour préparer 2023 bazonga les sous? Yango to ali ko kamwa mingi. Maman Olive Lembe. Congolais pesa au respect belé dans la bien encore Maman Olive. Mais histoire yo beti wana, biso na méga pronostic, tout le monde na gali banda. Il y a qui dira tant que nous avons belaki, vous allez qui ouais. Si vous voulez quand on mutakufi, pour andi ko ya pour nous tirer mbongo, mbongo on peut et que na musikate. Vous voyez comme bitumba, et fait la liembongo, oh boy, to lingi bongo te. Tant que muto ali ko bela, c'est le moment où vous vous soignez, vous bikisayé. Donc maman Olive Lembe, n'a pas pensé qu'on a dit non et non, au salé l'or mourir bien te quoi. Parce que mon Dieu tire ça wana roye peut-être que yo aki ko kutra na famille na ye akutika roye bangote ki otala kingai nazanga ki ya kolia opesa kingai ya kolia mettons yo monique o se faire voir ba mona que non na kokunda monderi na kosala borita ba baloso ils vont manger après balobi ke bana wana Roger Vika monderi artiste mon nene amboka na biso azana le pangote azana le pangote yo yena biloko yema moi loso sukali nini bato balia songer la bana wana kasi soki ngana la ki yo la place na yo na opérer ba le pang bana batikali ba fele maman wana tikali maman veuve donc balé ko lia si ma Roger Vika Munduri donc dommage à tout Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko et sikanyo se zuilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris,
au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour pas la biso, à la solution là. Au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour son ayo, et ça, la grasse beauté. Tout ça, là, c'est un produit naturel à base de fruits pour réparer ma poso. Papa, bobo salate, pour la mandef, ou to réparer, capé, bouton ya mandef, maman, toza wana, pour arranger poso, pour couper sa uniformité, kolongola bandouta, kolongola tâche. Donc, boya, vous la bienvenue dans la grasse beauté. Wow! Zambe, tolobate, biloko tolobate. Zambe o. Yo. Otani. Ozolula ya bato. Ya yo ba koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwese rapi okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatozaakem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate pour la province Bamolé, Mupende, Sinapetolo. somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza. Moi c'est un pas comme une qui bokon. Na pomade Awatoza. Voilà, Bana Kinshasa, Bana Poto. Un grand bonjour à tous ceux qui branchez sur le Congo, Elenga Congo TV, avec Tracy Melenga Pro. Voilà votre humble serviteur. Aujourd'hui, je vais mettre les points sur les i concernant l'affaire de Maman Olive et la mort de Roger Vika Mundoueri. Entre autres, la visite de Maman Olive chez la famille de Roger Vika Mundoueri. Que son âme repose en paix. Tout le monde a dit Roger Vika Abelaki. Azui moi temps ebele na malade tant abeli wana bandi na hôpital ya bashino na njili tant alongwe wana ba transférer na ngalema bomona ki boyebi histoire oyo toko zonga kusiba mingi te tant Roger Vika Mundoueri to kotika biso quelques jours après to mona bongo Maman Olive aye ko se compatir na famille ya Roger Vika Mundoueri bato musu ba andi ko ba asali bien maman sociale boye boye. Non, on ne refuse pas. Qui est maman sociale. Mais tant que Roger Vika là qui Kobela, est-ce qu'il y a les devants y a pourquoi artiste en Moka Beli Boyeza négligé? Maintenant on monte à Koufi, tout le monde est Maman Olive Lembe, accueilli pour soutenir la famille Obakoufeli. Est-ce que Ezali, idéologie n'a pas monté pour préparer 2023 bazonga les sous? Yango to aliko kamwa mingi Maman Olive Lembe Congolais pesa au respect belé tala bien ngako Maman Olive mais histoire yo beti wana biso na méga pronostic tout le monde na libanda fallait ko banda na ta ya muto malade tanga aliko bela pour soutenir ye tango ya passe alors ça la bien so ka bikaki ya Maman Olive aiko contribuer na maladie na ngai mais boutique là qui ba artiste comédien là, je vois le président Massoumou de Brendre. Je tambola pour soutien na Potope Awa.
bana ya Roger Vika Munderi donc soto bengi bana bali bana ba artiste lokola ba Emilia Mayemba lokola ba Super Anita lokola ba Loveli Malete Love Kilau o ba contribuer qui peut na cadre kaka que non batine de la président ba mbongo ya soin ya traitement pour ameka pe ko traitement meka ko bika mais Nzambe a jugé autrement parce que les rois ils a la volonté à Nzambe. Mais ce qui paie, vous savez, nous avons un encadrement à bien sûr un jour, nous avons été au recouvre à péter. Mais ce qui paie aux gens à moyen, ils auraient pu recouvre, mais un jour, nous avons été. Il y a un autre qui a histoire, tu as 5 ans de suite, tu as un Mboka. Boye Baka, Baptiste, tu as un mingi dans Mboka. Ministère, il y a culture rare. Tant que nous avons Belaki, vous savez qui est. Si vous avez un koufi, vous avez un peu de mbongo, mbongo ekenda musika te. Oyo comme bitumba, etela li mbongo. Oh boy, to lingi bongo te. Tango muto ali ko bela. C'est le moment où il faut soigner yé, bo bikisa yé. Donc maman Olive Lembe, nga penza dans le non et non. Au sale lo mo ya bien te quoi. Parce que mon vérité ça wana roye ba peut-être que yo raki ko kutra na famille na yé. Arutika roye bangote. Bah il a mutu tanga maladi wande aka bien koleka Jésus-Christ alobaki nini na belaki otalaki ngai nazangaki ya kolia opesaki ngai ya kolia mais tant yo moni ke o se faire voir ba mona ke no na kokunda monderi na kosala boyita ba baloso ils vont manger après balobi ke bana wana Roger Vika Munderi artiste ya monene ya mboka na biso azana lupango te yo yela biloko yema mwa baloso sukali nini Batubalia. Songez la bana wana kasi. Soki ngana la ki yo la place na yo. Na opérer ba le pang. Ba bana batikali ba fele. Maman wana tikali maman veuve donc ba ko lia si ma Roger Vika Munderi. Donc dommage ya trop. Totika katika bloko wana ke songu mutakufi, oyo ko se faire voir. Tu vas en posate. Tu na posa ko idara ba tango ya passe. Là, on a petit c'était un grand frère propre par le Barangaï, Bodin Vola. Mobali ya maman Virginie, Mobali ya maman Virginie dans la ville de Saint-Georges. N'engepé, Pal Fambala, les techniciens les plus crédibles, il y a 4 courants, TGV, Tour Eiffel, Nenga le Barangaï. Je vous rappelle, dans la pote, on a eu qu'on se tournait à partir de Belgique, Mboka ya kilomètre René Moulala, prêtre ya Masolo, grand prêtre René Moulala, en Singi, na Bossanité. Grand frère pour la Ngambo ya France Noko Mouza comment a Coco Choc Noko Mouza Luala donc merci à trop na batutu batali biso na kati ya Lengi ya Congo TV là na pesi mbote pa ya la femme selon mon cœur artiste na bino boyebi mingi Loveli Malete to bosani te quoi na pesi mbote pa ya audience na pesi mbote pa ya Super Anita artiste nyonso ya Congo o baza na poto awa na pesi bino ba mbote ba molai ba président tout donc programme matanga ya Roger Vika Munderi to ali ko zela décision ya Kinshasa et puis awa na kati ya poto matanga pe ko salama to ko za sal na cadre de gare ndenge za la jour au corps ko bima kuna Kinshasa biso pe a to ko vanda j'espère programme wana bo ko à travers votre artiste Love Malete o ya ko sala bon coordonné à travers molai. Là, vous pouvez savoir les instructions, les méga pronostic na Elengi ya Congo TV pour la relaxer bino. Vous pouvez savoir date wana ya matanga ndenge ngeleka. Et puis la ville ni ngeleka na kati ya Mboka Poto. Là, na moni bongo mutu pe ali ko soutenir biso na musika toujours KVK Nasi Basasal, Banen Basasal na basouet to bosanité. Parmi Basasal grand prêtre Songanzi là. Donc moninga ya Blaise Toron partout pour faire la paix papa naye que son nom réponse à paix biso méga pronostic et Love Malete de présenter un message de condoléances à la famille à Blaise Toron pas grand frère propre na Kinshasa wala na moni bongo honorable Néron Bongo Fumu ya Banga Moyo deux fois le vice-gouverneur motono ya ngwana biso ko za chafiste de Kinshasa tous donc amoké côté ya l'honorable Zakari Babaswe Songanzela Babaswe la vie na plaisir à toi parce que on dit que corriger petit wana o bunga kinzela net te yo sala yo façonna yo bimisa ye a ko bunga la onde ngwa donc plaisir à toi pona ngap na le bonheur Zakari Babaswe azalande côté wana kotika été ali a vongole a comprendre que non
il faut du respect envers les grands, envers bateau, vivre avant Bissot. Donc, il y a eu plaisir à toi pour de retrouver Bana Congo dans l'ensemble, Bana Kinshasa, Bana Yapoto, Jean-Flix, votre humble serviteur, est parti à Belgique, je rappelle, Dadi Casimiro, de Sanité. Dadi Casimiro, Moninga, Jean-Flix, de Sanité. Papi Sene, Papi, Moubali à Fifi, toujours dans la Béla, de Sanité. Patricia Kisasa, Balobi, Pacho, vrai chéri, Nagata Liège, Jean-Flix, qui fait à Beau Sanité, quoi. En mot, on avait belé, c'est quoi, maman, toi qui tata. Maman Gisèle Malete, maman ya Simon Mbana, Jacqueline Mbana, Eden Mbana. Petite ya Mbanga ya danger ya kusakanate, Eden Mbana. Petite tanga ya mouké, à coller bien avec donc à coller qui toro quoi. Voilà moi la poto. Ah tout ça. Na le bagage le comment vous dans France. Non Jean-Flix, on dit pas ça comme ça, mais on dit comme Abino. D'abord on a TVT pour ça bien. Abino ça devant tout le monde, on ne peut pas dire ça devant les gens. Ah bien bon, c'est vrai je ne savais pas. Excuse-moi. On a petite nangai Eden Malete. Pardon, Eden Mbana. Moi na ya Gisèle Malete quoi. Na Marol, na Bosanité. Maman Valérie Malete, Mopanzi ya papa Pati. Donc des fois papa Mbamou, papa ya Patricia, papa ya Gaïla, papa ya Jérémy, donc Mambo tu l'as moi c'est comme ça dit. Diane na bonne sanité. Maman na Den, maman na Zoé, Diane. Donc merci à trop na poto na Kinshasa très bien à pro. J'espère que tu vas solo ya tout quand on a solo ya maman livre ninga odu ko komeka pe ko dribbler biso mais quantité simbité mais si ma komeka ngo subongote soko lingi to ndima na maman livre c'est mieux dans muto dans vie quoi très simple na pro na l'équipe